Ma Mission TV, le miroir du monde. Tala makambo esalemi makambo ya budget o na lobaki na yo. Sabotage. Quand les chefs de l'État vous parlent d'affecter 20% du budget d'enseignement. Donc le chef de l'État, le calcul est simple. Il a besoin d'un budget d'au moins 15 milliards. D'au moins. Ngaïta mwen na budget à 16 milliards. Avant. Vous faut comprendre. D'abord, ils en ont Saint. Et puis Saint-Louis. Na Sende Bakomi. Le Kunga, je vous dis merci. Le problème n'est pas de mettre ma photo ou pas. Nabilo quoi. Oh, les ministres, bah tu poudre le gola moi na ici diplôme d'état. Azui diplôme d'état. Comme conséquence, quand nengo yoka ka français abana ngo bazui, mana na biso qui azui diplôme d'état français zana mon côté. Ndebo etata wana, oh bazo cha poudre pona ki ministre azaka ndingo wana. Parce que même nyoso, ezaka Félix, chef de l'état sali. Lelo na tunio bibi. Eduardo Santos a kimi Angola. Basalaki passation du pouvoir. Lorenzo Alobaki a kokangaye, a kosale logo moko. Ça c'est la justice qui fait son travail. Mais bino ozo senga Félix, pona nini on va na Kabila. Pona nini il faut kanga Kabila. Mais attendez, ceux qui posent la facilité à kanga Kabila. To sala marche na mboka oyo. Ata marche mon côté to comme attaque mon GLM yango yo, to leki na Faden House. Yango tozo senga bandeko. Ozu moi machine ya bien. Utindeli biso. Moi eloko eko sunga bana na biso. Beaucoup sont quand même école loin. Parce que en aidant cette école là, ils ont mis tambouité aux osunga. Aux osunga ne bana na bino wana batanga bien. Tozaba élu à Lukunga. Yango zomona tozoloba Lukunga, je vous dis merci. Toloba nini ezali école yandeko Eliezer honorable. Ah tu es bakité. Tozaka na système ya kosala ba kuzu. Ba système ya kosala ba bar. Au moins langue na yo. Si tu veux détruire un peuple, il faut faire quoi? Il faut détruire son éducation. Yango tolobi, topé sata Lukunga merci. Bana na bango na ba école ndengwa. Mais moi na soki autina lycée technique Saint-Louis, otie ata wapi akozala complexité. Akozala complexité. Mais na kitaka wana pona conveiller. Neni ntaza calme. Aussi mona député modèle wa. Donc, les députés vont ce n'est pas les députés, un modèle. Un député, c'est un simple représentant et peuple. Naza papa bonheur. Au moment où la campagne, oh maman sociale, papa social. Je me suis dit moi-même, mais c'est temps. Ah, tu peux vendre ta awa, tu masanga. Tobandi komela omoni ezala ba député ko sutako baleki na yo kila kama tusoni batie poudre wana zo sepela nini za mukumba. Mais c'est tant que tu ne les verras pas. To lobi to sala rassemblement to côté la Kabila to sala yango te biso to zala kinde to zo tambola awo to zo pe orientation te yake to zo kende na kingakati ezala kate bato amanduki ebetaka na Facebook na WhatsApp basuka wana kuna nde to mona batu oyo azokweya oyo azobeta manduki démission za wana. Mais quand on va vous proposer un budget oyo za moins que ya matata ponyo avec 66 membres ya gouvernement, un gouvernement pléthore, ce que l'obité Eliezer azoka kanda parce que batie ministre te. Eliezer est le meilleur élu à Lukunga. Na salaka 4 jours na rappela que biloko wana émission na yo. Na lobi tous les députés ya kashi wana ozomona bazochama peka bo Eliezer longwa kuna yo za mutu alamuka oui. Mais tant ya campagne bango tout batikala ja bazo sala campagne na bango mais c'est temps est allé avec. Ma Mission TV, le miroir du monde. Lelo tokutio na Lukunga esiko kendaki penza ko kutana na bana classe topé balakisi ya lycée technique Saint-Louis et tolingaki toyeba na part na yo kuna ozali nani topo kendaki pona nini ba komi wana Lukunga, je vous dis merci. Nani azoloba merci yo to ba professeur topé ba élève. Ziko nani akopesa Lukunga merci. Pona nini bapesa ka mutu merci. Ba élève ba kopesa pe Lukunga merci. Na lobi ba kopesa ba élève ba kopesa Lukunga merci pona nini. Nani akopesa Lukunga merci. Mutu akopesa Lukunga merci eza oyo a bénéficier na bolamu moko boye ya Lukunga. Mais biso tozaba élu ya Lukunga yango zomona
tozoloba lukunga, je vous dis merci. Toloba nini ezali école ya ndeko Eliezer honorable. Ah, tu es bakité, hein? Oui, bakité. Tu as informé population. Oh, oui, bakité. Au moins na Kinshasa, tozaka na système ya kosala ba kuzu, ba système ya kosala ba bar. Au moins langwa na yo. Si tu veux détruire un peuple, il faut faire quoi? Il faut détruire son éducation. Yango tolobi topé sata lukunga merci. Moi éducation, ce que moni na kiti. Eza pona ko veiller chaque jour ko yeba ke bana bazotanga ndengeni. Eza ndengeni. Yango zo mona jeunesse c'est ya kobele la bande ko na lobi. Omoni école wana, omoni moi livre otindelinga. Et yeto teli bana na biso. Omoni moi iloko moko ya bien na poto ozo mona même ana kisasa. Eloko ya ke kosunga bana pona batanga na condition ya bien otindi. Parce que kuna coupe ko tire ezali. On a besoin de machines. Kuna tozana mécanique ezawana ozomona commercial ezawana pédagogie ezawana littéraire ezawana et puis tant aux autres à la même école primaire. Je me suis battu avec le peu de moyens que nous pouvons avoir pour que tocha bana ba sentir ata o bana poto ba santaka. Mamuki. Tango ozomona bana maternelle bazotanga kana ba tablette. Mais tablette ango ezokokate. Bana baleke belé, les enfants de la maternelle baza presque 180. De là, tu as parlé de gratuité et enseignement dans Gamboya, lycée technique Saint-Louis. Tout le bac on a fait autant au fait, beaucoup de déjà privé. Est-ce que vous bénéficiez là? Ah, je peux répondre déjà. On peut s'y répondre. Vous honorable. Oh, mais on peut s'y répondre. Député, oh, bango ba voter qui est-ce que vous bénéficiez nango? Oui, je peux répondre. Je peux makamozai. Cette école-là n'est pas commerciale, mais c'est une école privée. La Constitution, à son article 43, et l'Obiboy, l'enseignement primaire n'est pas seulement gratuit, mais l'enseignement primaire est obligatoire dans les écoles publiques. Quand les écoles publiques, pour que les bien, il faut bafutama. Pour que bafutama, il faut que les parents paient sa contribution pour que bafutama. Mais ce qui, oui, mais le problème est que tu as calculé, tu as ça calcul simple. Bana nanga batanga kan école moko na limité. Oyo eleki o wana ozomonate. Naibi quand même bafutaka. Naibi pe école mususu eza côté à Kitambo. Bana bazo futa $2000 par an. Na lobi bien $2000. O bazo tanga na presque les mêmes conditions que place wana ozomona. Mais ce qui okekuna baibisho mbongo ngo bana bazo futa au Cameroun. En plus de ça, lupango wana omoni eza lupango ya Monsieur Tambwe te. Monsieur Tambwe locataire aloué kaka pour que achela bana wana ba étudier makambo to mona kama libanda toko chata mwa muke. Yango zomona tala ne tozo bunda ojuka kama tablette oche. Bokota kina kati wana te. Bokokuta salle ya informatique. Yango tozo senga bandeko. Oju mwa machine ya bien. Utindeli biso. Moi eloko ekosunga bana na biso. Boko sunga quand même école wana. Parce que en aidant cette école là, eza Monsieur Tambwe te ozo sunga. Ozo sunga nde bana na bino wana batanga bien. Bano ya avenue Baumbu, bano bazaka na se wana. Batanga pe olie kaka bakimaka. Il faut que bana bayaka na Gombe, même ceux qui baye na Gombe. Baboti nyoso te bakota na bana na bango na ba école ndengwa. Mais moi na ceux qui a uti na lycée technique Saint-Louis, otie ata wapi ya kozala complexité. À la complexité. Mais na kitaka wana pona ko veiller. Vous pouvez bien sûr être promoteur d'une école, mais l'éducation, biso to ko sala biloko ya bakomi wana diplôme 100%, c'est-à-dire quoi? C'est que bana nyonso bazaka maeli. Wana za biloko pamba. Mais nous luttons pour la méritocratie. Donc ceux qui mwana abimi na école wana otie boy, mwana zo sala compétition na bana mususu. Parce que l'avenir ya mboka nde yango. Eza avenir wana ozomona ke jeunesse nde avenir ya mboka. Eza soki bana batangi malamu. Soki bana mitu na bango ezo sala malamu
la capacité. J'ai toujours aimé ce que je vois à l'extérieur. Moi, dans l'école, je donne l'exemple à MIT aux États-Unis, à Boston. MIT, ce n'est pas que fin d'études, au Yawana Bouko Vandi Wana, au Latifest au Vandi, j'irai Vandi Kuna, à les présenter. Au comme le gola Sylvestre Ilunga Yeko présenter ce programme. Non, il y a que, non, voilà, Socrate a dit, vous voyez Karl Marx avait dit, ainsi de suite. Non, mais attendez, c'est pas ça. Moi, on a aussi ici classe. Et là, qu'on a présenté comme travail à fin d'études. Et ça, que, on a inventé caméra. Caméra, on a inventé tala. Au côté de place, il y a un moment que j'ai filmé. Au bandit, qu'on explique l'invention. Ce n'est pas la théorie. Ou inventer nini. Ou toi, inventer le bit. Na inventé le gonine. Na inventé, au lieu de embouteillage, je vais na inventé système moko ya ochango na moto kasoki comme un embouteillage et izima papu et pumbwe. Tu vois comment batu bazo évoluer. Et j'ai trouvé là-bas batu bazo lutter même ba étude. Calculer bazo ça la recherche ya koyeba ke nini sala ka ke muto ya zala mayele o ya zala mayele te. Bazo sala de sorte à ce que ba travailler na muto muto batala nini sala ke o ya zala mayele te tango bazo expliquer ya zo yo kate mutu mususu azo yo. Bazo calculer que babilo ko lokola ba hernie discale et zo zo ka ba risque mingi mingi. Comment on peut faire l'opération sans que ba passe la mutu. Bazo étudier que comment traiter les cancers à l'intérieur pour que donc ozomona batu bazo kende plus loin. Nde côté kuna ozomona batu bazo réfléchir ba lobi nini sala ke mutu akufa. Alors que wana ezali cadeau oyo pesi lobi soko ke ina circonscription na soko ke na circonscription mususu oko pesa bango pe mais moto otikali kaka na bana te problème eza naza papa bonheur te omoni ndenge na campagne ndenge bomonaka oh maman sociale papa social te ngana za wana te. Je me suis dit moi-même monsieur Tambwe alobi toko vanda ta awa tozi masanga to bandi komela omoni ezara ba député musutango baleki na yokela ka batu soni batie poudre yo wana zo sepe ozo sepela nini za mukumba monsieur Tambwe tu ne le verras pas na biloko o leki ministre batie poudre lokola mwana silisi diplôme d'état azui diplôme d'état comme conséquence quand nengo yo kaka français ya bana ngo bazui bana na biso soki azui diplôme d'état français ana monoko te ndebo etata wana o bazo cha poudre pona ki ministre azaka ndingo wana. Donc c'est ça le problème yango zomona bibi quelque part là nous devons aider parce que même nyonso ezaka Félix chef de l'état sali lelo na tunio bibi Eduardo Santos a kimi Angola tangu basalaki passation du pouvoir Lorenzo alobaki ka kokangaye akosala loko moko ça c'est la justice qui fait son travail. Mais bino ozo senga Félix pona nini on va na Kabila pona nini il faut kanga Kabila mais attendez ceux qui bozala facilité à kanga Kabila to sala marche na mboka oyo ata marche mon côté to comme attaque mon GLM yango yo to leki na Faden House ya vient na Martin Fayou to tikala jamais ko sala ta manifestation moko à l'intérieur ya Faden House parce que nde yango ezala ka pembeni ya GLM to lobi to sala rassemblement to côté la Kabila to sala yango te biso to zala kinde to zo tambola awa tozo pe orientation te yake tozo kende na kingakati ezalaka te bato amanduki ebetaka na Facebook na WhatsApp basuka wana kuna nde tomona bato oyo azokweya oyo azobeta manduki. Mais lelo pourquoi vous ne pouvez pas comprendre comment les choses évoluent? Aujourd'hui Eduardo Santos aki mais l'Angola est en train d'évoluer au lieu d'un coup d'état. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Mais vous n'avez pas le temps de soutenir votre frère Bozandingwa. Tala makambo esalemi makambo a budget o na lobaki na yo. Sabotage. Quand le chef de l'État vous parle d'affecter 20% du budget d'enseignement. Donc le chef de l'État, le calcul est simple. Il a besoin d'un budget d'au moins 15 milliards. D'au moins. Ngai tambo na loba budget à 16 milliards. Avant. De Mission Zawan. Mais quand on va vous proposer un budget, oh, il y a moins que Yamatata Pogno. Avec 66 membres à gouvernement. Un gouvernement pléthore. Ce qui ont l'obité, Eliezer Azao Kakanda parce que le ministre était. Eliezer est le meilleur élu à Lukunga. Au moins une circonscription. Moi, on a parlé du peuple place de Vandia. Batoubaye ba trop bazakane na Lukunga.
yango moni bato bakimaka lukunga debout. Mais na kati wana monsieur Tambwe accueilli basaleli confiance meilleur élu. Yango zomona même temps on a zotambola o mona kangana garde du corps ya musala nini nini tata calme aussi mona député modèle wa. Donc ba député bazaka ndengwana ce n'est pas yo député yo wana ozotambola manduki depuis batielaki oza mutu wa modèle nini. Un député c'est un simple représentant ya peuple. Tous on a Saint-Louis, honorable pour namba nyoso ya lukunga o bazali tango mosusu pe na souci ya koya kuna surtout que si pe ba clôturer qui bato tango mosusu ba éviter moi photo ezali te comme on ezali te ka merci lukunga. Pourquoi Saint-Louis? Ah, d'abord toujours banana saint. On se comprendre. D'abord ils en a saint et puis Saint-Louis. Nasende bakomi lukunga, je vous dis merci. Le problème n'est pas de mettre ma photo ou pas. Oui, nakocha photo nanga. Ce n'est pas la publicité. Je n'ai pas besoin de cette publicité là parce que ngai na lukunga bavota kinga pona ko kabela batute. Na salaka 4 jours na rappela que biloko wana émission na yo. Na lobi tous les députés ya kashi wana ozomona bazocha mapeka bo Eliezer longwa kuna. Yo za mutu alamuka oui. Maintenant il y a campagne bango tout batikala kia bazo sala campagne na bango mais c'est Tambwe est allé avec l'équipe. Parce que nous avons cru na eloko moko boy. Et les lois ko sale mandenge ko sale. Donc quelque part là, vous devez comprendre où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous faisons. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.